Botala ndako, mwasi ya ndako tala. Tala. Basani 3 jours. Likola mesa. Basani 3 jours. Ngana zamba be. Botala. Likola frigo. Tala. Tala mbeto bana. Tala ba kalesone mo esika tiki yango. Tala. Tala ndako. Botala mwasa libala ndako. Wa soko sa notala be sui. Botala ndako. Salite. Abimi. Tala mbeto. Botala mbeto. Bible yango yo o Yesu Kristo mwana wa David ya munena somba Bible botala toto azama be boye botala talanda kuna utokota siko talanda salite azate na bana bimi esika kendaka loba teta chambre bana tala na basinga courant salite taba kaleso na emo esika che botala fulu mwasa libala taba sani na sing basogola te 4 jours tala botala atiki biloko na moto ya kofunga mabimi akei botala ndako mwasi ya ndako tala tala basani 3 jours likola mesa basani 3 jours ngana zamba be botala likola frigo tala tala mbeto bana tala bakalesone mo esika tiki yango tala tala ndako botala mwasa libala ndako wa soko sa notala be sui botala ndako salite abimi tala mbetu botala mbetu Bible yango yo o Yesu Kristo mwana wa David ya munena somba Bible botala toto azama be boye botala tala ndako na utokota siko tala ndako salite azate na bana abimi esika kendaka loba teta chambre bana tala na basinga courant salite taba kaleso na emo esika che botala fulu mwasa libala taba sani na sing basogola te 4 jours tala botala atiki biloko na moto ya kofunga mabimi akei botala ndako mwasi ya ndako tala tala basani 3 jours likola mesa basani 3 jours ngana zamba be botala likola frigo tala tala mbeto bana tala bakalesone mo esika tiki yango tala tala ndako botala mwasa libala ndako wa soko sa notala be sui botala ndako salite abimi tala mbeto botala mbeto Bible yango yo o Yesu Kristo mwana wa David ya munena somba Bible botala toto azama be boye botala tala ndako na utokota siko tala ndako salite azate na bana abimi esika kendaka loba teta chambre bana tala na basinga courant salite taba kaleso na emo esika che botala fulu mwasa libala taba sani na sing basogola te 4 jours tala botala atiki biloko na moto ya kofunga mabimi akei